Naza très en colère. Je suis très en colère et très déçu. Mais tous a déçu, colère fouet mata pour nous réveiller pour mboka. Naye pas koye sabino que na apprendre nouvelle moko oyo et pesikanda. Yangwa na luni kola musa ba ndeko nyonso tu ya Congo. Oza na Congo, oza la wapi, oza la Europe, oza la wapi, totelema. Totelema bandeko totelema tango ekoki. Lelo na uti ko apprendre que Kagame, naza koloba bien, bona na ngai très bien na bokebi. Kagame na 2018 azokoma président ya OUA. OUA, Organisation d'unité africaine. Organisation d'unité africaine, c'est-à-dire Ye Kagame azokoma président ya OUA. Koma Kagame azokoma président ya OUA, bandeko, et ali passe. Eza passe. Na uti ko apprendre une nouvelle wana kasikoyo. Ba uti ko sala réunion quelque part en Afrique, réunion moko salami mouné en Afrique quelque part. Ba anglais bazan la kati, ba américain bazan la kati. Comme moi noyo ya ba anglais, moi noyo ya ba américain bazan la kati. Donc ba décider que Kagame a comme président ya OUA. Na 2018, Kagame azo lelango na motema na ye donc azo lelango donc azo zela Kagame. 2018 est comme donc 2018 serait commis. C'est fini. Biso situation comme au boulot. Li Kabon azo Sabino Félix Tshisekedi ayebi yango. Ayebi yango très bien. Ayebi yango très parce que ba kutanaki rencontre ya kuku na kuku ba kutanaki Félix Tshisekedi naza kotanga komona ye ayebi yango très bien que na 2018 Kagame azo koma président ya OUA. Yango wana ye asalaki manœuvre no surtout comme na 2017 octobre kende na ye tina décembre 2017. Tant azo lo bato kende tina décembre 2017 wana c'est parce que ayebaki ke Kagame azo koma président ya OUA na 2018. Yango wana likabwa passe na yebisu bino bandiko likabwa passe Kagame azo koma président ya OUA na 2018. Ba président o baza d'accord te la nomination na ye parce que ba nommé ba voter était aux nommé ba président o ba d'accord te na nomination na ye baza mingi te baza muke baza mingi te kasi ba oyo bazali ba mouton ba président mususu bazali na bango d'accord avec le ba occidentaux ba mouton wana bandimi na bango bandimi ke Kagame a comme président ya OUA bino boyebi pona nini parce que alakisi bango ba richesse alakisi bango ba marché na biso OUA ibaki alakisi bango babiloko nyonso surtout richesse ya Congo alobi yem tazo posséder yango a garantir bango ba richesse nyonso surtout ebele bandeko yango na bomoni Félix aza koloba ke non toti ya yeti na 2017 soto comme na 2017 na 2018 a relation tant comme na 2017 na fin décembre 2017 akoluka lika mususu aloba po ba alalisa ba bébé ba tuna bango ba bébé ndenge basala comme d'habitude. Pour balala, allez, bon, élection exacte, parce que quand ils vont chercher une raison. Bakoluka ba raison moko, akotiawana pour nous dire voilà, élection exacte. Félix Arosalango, parce que Pino Boyebite, il y a un akata masolo. Mais le problème qui se pose, c'est que, tant comme à présent, Oya Bamde Konangai, et Zandengini, c'est-à-dire, le marché a mis surtout à Afrique, yem ta gérer en gros. Les présidents africains, voilà, surtout, ça va marcher dans le parier. Ça veut dire que le Congo sera balkanisé. Le Congo sera balkanisé dans le balobi, et Tangami la réunion c'est-à-dire qu'ils vont faire une république tampon. Na base à Batumik, ici, bien bon, Bazamo, Maye, Barotanga, Barola Makamo, Bazo et Bango. Barossa la république tampon Mokoboé, na Kivu, Nord Kivu, Sud Kivu. Barossa la république tampon Moko et Kozala Kuna, et aux Assous république du Congo. Et aux Assous Congo, aux Alamakam Moussou. Et république quoi, aux Ala gérée par Ye Kagame, Naba multinationale. C'est-à-dire que Bazo Zouabi son Mboka, vraiment, Congo balkanisé, mais la mise à surtout, la mise à Congolais. Bandeko. Nazana Kanda, na Moutou Yoka nouvelle, on a dit Seigneur, Nzambe, Tokosuka Ningini. Ba maman, ba papa Bandeko. Bona Moukako? Bona Mouka. Moi j'en appelle aux Congolais, Congolais Banambongo. Congolais riches au Bazanambongo. Mais Botala, Kanambe
awuti na baboti nini aye na Congo akomi riche ye na famille na ye Soriano awuti na Zambia aye akomi na mbongo ebele abomi pe bato Hippolyte Kanambe awuti na wapi aye akoti na mboka na biso azwi mbongo ya koboma bato kasi nga sikoyo naza kobela bato baza na mbongo nayebi ke botikali su mingi te parce que bakase bino mais bariche congolais bino nyonso tu bariche congolais bo baza na mbongo bacommerçant bagrand commerçant congolais bo bozali wapi ezala bozala na nord na sud na wapi na partout na est na ouest na Congo bozali wapi mboka na bino ezokende bino bovanda bambongo na bino na bapoche nazobenga bariche congolais participer pour la mboka na bino bozana mbongo na bino yosa nini sikoyo pourquoi vous restez comme ça botala ndenge ba juif bazalaka quel que soit quoi azali azana mbongo ebele ako participer ko soma manduki pour na mboka na ye ba soma manduki pour ba kuboma ba palestinien bongo biso ba congolais nazo ko bela bino des riches congolais n'importe où vous êtes des grands commerçants congolais mais manifestez-vous s'il vous plaît manifestez-vous mboka za okende mboka za oza balkanis na 2018 Kivu Ekei Kivu Nord surtout ekokende ba uti ko sala réunion mayanga ne uti ko sala masiko na quelque part dans mboka mon Afrique ba américain na ba anglais na quelques présidents africains ba si ba yokani makambo za conclu déjà na 2018 Kagame azokoma président ya oya bino ba congolais biso ba congolais siko Kagame comme président oya na Congo eza élection élection Congo ekufite Congo balkanisé te Congo vous a balkanisé Congo ekufi biso to père de côté on a besoin de déjà par ça la république tampon côté wana ya banini ya Kivu ba ba ça la république mon tampon ba okende kuna ba on vanda kuna et puis bazo luka sikoyo ba luka moyen ba longola sikoyo ye mwana Hippolyte Kanambe ba longola Hippolyte Kanambe ba tia mutu mususu na plan na bango ba soyi ya mwana o nga na zube information lelo information très fraîche que c'est comme ça que makaboza koleka et ko sala mandenge wana seul et loko ko pekisa loko wana sala peuple à téléma yanga ba PC mais ba non sala ba trouble ba kota Kivu kuna sala ba trouble boma ba tu boma bimisa ba mai bimisa ba nim bimisa ba non surtout pesa bango ba mbongo boma ba tu sala ba trouble ba guerre amitié ndenge wana après allez to boma to moni instabilité hier le qu'on a présent OUA allez a décrété devant tout le monde que Nord Kivu, Sud Kivu, région Anakono Sotuna Maniema est comme République tampon. Soit comme République tampon, Bandeko. Tu vas récupérer un soutien. Quelle que soit la force de ça, parce qu'il y a un président OUA à un mandat, on a tiré jusqu'à la fin du mandat. Tant que aussi sa mandat, comme Azali, Azan esprit machiavélique, à quoi ça la ligne? À vous préparer déjà mon tout. Oya, c'est-à-dire que Bissombo Kanabissowana. C'est fini. Bana biso bakoko na biso c'est fini. Mboka ko kende côté wana et nyonso toyo ye mwana Félix Tshisekedi ayebi yango très bien bandeko. Nazo ko incriminer été mais parce que ba nouvelle na yoki ye ayebi yango très bien makambo nazo loba. Voilà, le kona yaza na ye wana pour l'opportunité na ye pour makambo na ye yango na siko ba yebisi yo kanga peuple monoko. Quand on a fait là, ça va pongi souti na 2010, dans la fin 2017. Après fin 2017, là ça va pongi 2018. Na 2018, tu l'as envoyé la bino makamusus. Akoye la bino makamusus boyoka. Bandeko. Na osenga na biso. Ba congolais, surtout na osenga na ba riche congolais. Bisika so bozali na yebi qu'il y a de grands commerçants congolais. Ba côté Maniema kuna. Tu as vu que côté là qui bino non surtout parce que ba senga na bino bokota na kata système. Le quoi boboya kota na kata système na bango yanga ba côté là qui bino. Mais ba mbongo na bino bozana ngo. Botinda boyebi organisme o eza sérieux. Boyebi organisme o ya malam. Boyebi organisme o beke soko tindi moya ko sala makambo ezali. Moya ko sala makambo ezali ya. Ezali de besoin en mbongo. Bino ba riche congolais boza wapi. Soriana eko zambo na Congo azwi mbongo ye wana ya ko mabatu. Azo bomane ba. Bakagame, Baroma Batou. Baba Hippolyte Kanambe, Bazu Bambon, Yoroma Batou. Zoé écoute Yarolo Baté. Kasibino Bovanika Bozota la Bango. Pourquoi ne pas faire comme les Juifs? Bah Juifs Bango Bazalaka, à part Bibisika Sazali, à côté Mbongo pour la Mbokanaye,
so il faut que soit manduki akotia mais biso na Congo manduki on to kosomba ya kobundela bino ba riche congolais bo kamati ba mbongo na bino bo vai nango na ba poche te bona muka quel que soit là aux alliés oza na Congo oza na étranger oza la wapi oza na mboka nini riche congolais manifestez-vous ba riche congolais bo pesa mbongo bo bimisa mbongo pona ko barrer makambo yo bo bimisa mbongo ezo senga mbongo ezo senga ba mbongo ebele bango na réunion na bango ba uta ko sala wana siko ba uta ko sala réunion na quelque part na Afrique quelque part na réunion na ba yokani ba lobi eloko moko te ko sala ke et kama bango zaka peuple ce qui peuple wana a se soulever mobulu wande et aux amons mobulu kwa ko sala sous le monter mais ce peuple a se soulever te ba ko sala ya wana ce que il y a lobi na plan machiavélique na bi akota ba peuple aboma ba peuple aboma yanga bozomona bazoboma ba yokani siko ba boma tous les officiers congolais ba officiers congolais bokeba ba mona ba bino musuna masasi te na ba poison les officiers congolais faites attention bon on a ba sokoto déjà libéré le quoi bozo kwa robundate le quoi bango ba envahir bino ba officiers congolais bazana plein robuma bino ba poison musuna masasi musuna ba bambiscade mo ba no sala ba no créer ba bon ba soldats congolais c'est ça. Surtout par banda basola congolais wana bo baza ba haut gradé na ba kota ba Kivu kota ba ya ba Goma kota Maniema kuna ba officier congolais à côté kuna boza na ngere faites très attention soyez vigilants boza na mayele ba le ba no bo mabino moko tout ça c'est pour ba kwa occuper lisusu nini minembo ba zuwana et koki ba boté ba lingi ba ya ko zwa pesa ko sala république temporaire des ayi wapi côté à Kivu côté à Maniema na côté à Goma. Côté de surtout on est tokozanga quelques congolais ba kotika la les bango mo ba tiaki batuna bango baza ba congolais rwandais bo baza un peu mélangé ba bino mwandengo wana o baza d'accord na bango nde ba kotika la wana mais on ne s'entend d'accord na bango te ba ko boma ba ko ça partie on tozo ko rater yango bandeko botelma yango na tango au moni Félix Tshisekedi moi dans ces mi apesi journal le 7 le 8 le 9 hier pas télémi. So bon monaki Félix Ateme ezali pamba te bandeko Félix Ateme ezali pamba te atemi pona mission na bango po a remplir mission ndenge bayokana na Rwanda ndenge moni mama na ye atelemi wana eza pamba te tango moni mama Martha leki na TV5 ezali pamba te ko leka na TV5 faut payer aussi eza pamba te ezali mission na bango bayokana na bango faut basala ndenge wana parce que boyebi ke Tshisekedi akufa lelo te. Si à Koufi ça fait plus d'un an, bah Kounda va payer. Azana Kavo va tiaye. Les Kamoukou des Aranou de Soukounate. Mais bah la Mouki pour l'année pour Bayoki Kamba 7, 8, 9 pour se repeuple plater ma casse. Ma caméra sauté bimi. Bango Kop na Bango Bazanango il y a 2018. Et qu'on s'y battait. Et qu'on béba. Sore baby. Bah quoi incriminer maman na yé moi no Barouma Bango. Tala Félix. Bah Rwandais bah tout est. On le sauce na Bango. Baro Lexayo, Baro Bomayo. Barobomayo très bien. Parce qu'il n'est pas passé à télémi. Il y a pas ça sur le monde peut-être. Même quand il dépasse pas comprendre ma cam. Même parce que tu es biqué, il dépasse comme ça ni nabino tribune nabino comme ça on ni nabino il dépasse qui a monté surtout et comme il y a bino. Boyo qui la vidéo ba maman balou ba télémi. Babino c'est bon, on peut quitter. Tala, on ko ça mutu une fois deux fois. On continue on ça mutu. Il y a 99 jours pour les voleurs. Mais il y aura toujours un jour pour le propriétaire. Pourquoi on continue au ça va tenir on a tête Batmanamuki Batmaboyi. Yozo que le coopérer mamakam na yo peuple akufaka. Biso quand ça na maman notango bimé bo makambo maman ale la kuna na mboka na ngaba tu bazao kufa non. Ale la corps mobile ya. Pour no ya ko semer ba trouble na ndenge makambo na sema alobi. En plus on peut si date car les mêmes dates au mona sema alobi. So mona sema alobi ka moté. On gagne pas on peut sa date wana te. Mais aux autres travail na bango yo ebité ba dangereux. Ato bali mwasi na mwana bango. So bali ma lection beka ba roboma yo na ali ozo kende Félix ba roboma yo na ba Rwandais. Ali ozo kende ba roboma na Rwandais parce que ça collabo munene. Obomisi batu mingi na Congo pe ça continuer obomisa. Pe olingo obomisa sous na 2018. Na 2018 on attend Kagame on comme président Oya. Yo atabati au premier ministre au Lobanini. Au Salanini. Et l'autre nini yo penza Félix okoko tema penza bo puis on lobby na Kagame pe bo Kagame yoki yo alors qu'il y a yebi que moi non c'est mon petit si on a laissé na gauche na droite na rouler ça
C'est-à-dire ceux qui ont décidé de balkaniser mboka na biso okoloba pete mboka pe ko za balkaniser ko kende pe bien soka pona yo mais biso a pepe to telema biloko ne ko le kate bandeko na bela bandeko na biso ba mama bandeko ba tata bandeko congolais to la mukato telema tant mon ancien ba bi de 7 wana les 7 wana to soutenir les 7 toi sous na choité choix exactement mboka za ko kende 2018 c'est dans 4 mois tout ça le mois d'août septembre, octobre, novembre, décembre, dans 3 mois, mboka na biso ekei penza. Donc biso même ata tout ça na ba aéroport. Pona kozonga na mboka na biso e comme un problème. Ba kono senga biso ba visa même otoza congolais okokota na visa et surtout ba information tozui na place ba ko balkaniser mboka wana sika ba ko la République tampon. Congolais nyon surtout avant au 4 sakuna il faut visa. Demande à visa. Et quand ça la demande ya visa, c'est comme ça ba information très fraîche bandeko. Pourquoi ça ba information il y a vrai. Sort de la simis na 2018 au Monikara Kagame a commis président OUA. Azo comme président OUA bandeko ba information close. Ba outi ko sala ngo lelo ba sali close dans la réunion on est fini. Ça y est c'est fait. Bandeko tout élément. Na 2018 pendant que le Kivu visa, pendant que Maniema visa et ils vont raser tout ba autochtone nyo surtout ba ko raser bango. C'est comme ça. Kagame azali na ina esprit machiavélique. Pendant que les Congolais, mais bon, na Rwanda, on a mindé les bateaux quand mais Rwanda il n'a rien. Relations économiques, et là que quitté Mexico, relations économiques et comme moi était. Bon, la Rwanda n'est commis. Na ba drone, bazuna ba drone ko tika bopito oyo facile facilité à accès. Na ba malade kuna ba sobela ba drone, mindé les bateaux travailler pour na bango parce que a justifier bango ba ressources ya mboka na biso. Alors, les Congolais sont capables de gérer en haut. Nous avons géré en haut très bien. Nous avons Sabino. Les Congolais sont capables de gérer en haut. Alors, les Congolais sont capables de gérer en haut. Bandeko. Jusqu'à ce point. Je suis très en colère là où vous me voyez. Je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas comment faire. C'est pour ça que nous avons benga Bandeko. Bo bazana ba mbongo ebele. Ba commerçant congolais nebi bozali. Ba homme d'affaires congolais nebi bozali bo tika la sou mingité musu ba boma bango musu ba kota bango na kata système na bango parce qu'il faut kota na système en fait musu ba boya système wanda mo boya système boya boluka biso numéro ya mwana ekomama boluka biso bo tia mbongo il y a possibilité il y a moyen de récupérer mboka wana mais il faut toza la mbongo il y a possibilité bo ça le kona ba juif na tia ata 10 euros ata 15 euros ata 20 euros atiaka ba riche ba tia pe bongo ebele. Bon, il y a un bon ébélé, tu vas tirer un bon na moyen na bon, mais bah riche, tu vas tirer un bon ébélé peut-être pour na mboko na bango et so mama ndoki et tika et bunda. Il y a biso congolais non, congolais faut la muka. Bah riche congolais bozawa pina ebi ke bozali, ez en Europe, ez à la wap na Amérique, ez à la partout. Bah riche congolais bazali, bo bazala bambon. Il y a ébélé na banque, et va na banque. Kasi mboka na biso kene, mboko na bosa na moni. Mbongo so za na ébélé malamu, OK na ngo o vivre na mboka na yo. Au sein de mboka na yo, au faire développer mboka na yo. Mais yo mbongo za nango, ya ko vana kana banque va nango. Non, mboka na yo za okende. Non, levez-vous mes frères congolais. Ba maman congolaise bazana ba mbongo ebele ba commerçant to bazana ba mbongo ebele. Botia mbongo pona mboka po to sikola mboka wana, mboka na biso za okende. Na 2018 a botokolela mboka. Na 2018 tokolela mboka. Tokolela mboka na biso Congo ekozala penza mais Congo ezaka Kinshasa te tant bazui kwa wana bakoya malé pas kopesa bango apesi bango a rassurer bango apesi bango mwa loko mo confiance moko sûreté moko bo bazana ngo abiso na pesi bino Kivu malé to ke Maniema tito okoma na bandundu c'est-à-dire que biso mboka wana Congo ti ba okoma na bandundu projet ezali tala projet boy tala projet basali contre le Congo contre les Congolais. To vanda ka pété to vanda ka beto tika nanu ko rêver to tika nanu ko finga ngulu bino bato e botel maka na limité wana batato a limité botel ma sorti le mbaye bo kimi mbango mais bozo comprendre tete le botel mi 20 ans 30 ans na c'est anzete et le botel bozo kufa pauvre il dépêche ça ya mo ezakutu nini ya pauvreté baza on peut na mbongo te hein tala bango
bachi bala bazo nommer bango kuna bazo mona lokola ba komi lokola nini alors que ezali piège. Hein? Alors que ça piège. Bazaka na bona mbongo te. Mais yé faut mona nenga komi riche bandaku na kisasa bandaku na poto ba voiture. Ezala moka pona ye mona mama na bana na famille na c'est tout. Mais bino na kisasa bana changu. Bana changu biso nga mona changu bana changu biso to bana changu. Bozo Félix aye bozo te bana baba na banzala na bino. On est bon luka na bino la on luka beta banina yo na nzala no zo ko temela Félix. Félix na personne. Bozola ndaye boba akopesa oni leko moko te bolandi boti ya kei na ndakune mwasi na ebana na eba vali mais yo ozongi mabo pamo o discuter botika pe ko discuter na balaba na komona yi botika mboka na biso zo kende ba ko mama bino ba garçon no surtout ba zo boma bana basi kuti ko lobate mais bozo vanda bozola ndaye su ndenge nini bozo ma teka zo ko sabino depuis des années car la même chose so bolingo telema na sepela kimi na mwa moka mobali na monye na nini azana limité wana kuna telema pe na libanda wana alobia te mbalo c'est bon ata Félix alobi na oyoka été ngana se plaque na mingi mais bande ko bola mukako papa oyo bozali boso limité wana bola muka musala pasi boke no vanda ka boete na le ovandi boko luka ma osala musala na yo ko vanda boko zelaka Félix aza bien Félix bazo pese mbongo azo voyager na nkuku azo biloko azo signer ba pacte na nkuku bino bozo landa yi. Hein? Mais ce n'est pas possible au peuple en dire hein? Na ba pasi bozo mona ngote boni bolandi ye yebisi bango la bibo moni te na changu na bato amemi aye na changu ay bo moni changu na peuple na bato donc ngai bo pesa ngaka na laisse peuple na pongi na 2018 wana bo mona makabo ko makutu pire ba élection ko sala mate élection ça dans 4 mois et bozana tout en amikandate et le remote recensement ça mette et ça la mate recensement ça la mandingo wana ta recensement là il fallait banda ngo siko depuis janvier ti to comme lelo bo voilà bo ça recensement mais recensement ça la dans 4 mois te aroya wana Félix aroya ko sali kamso la ba mbongo ezalité allez to continuer sur 2018 allez Kagame a commis siko yo président Oya fini pour le Congo et fini pour le Congo. Bande ko botelema bande ko totelema biso surtout totelema na kanda na je me répète encore que Kagame ba uti ko sala ba réunion ba conclure Kagame azo comme président Oya en 2018 Kagame azo frotter les mains il se frotte les mains aza content aza ko zelango mai na misu ba anglais na ba américain bazati kuna aza ko zelango mai na misu pona nini c'est pour le Congo ba bande ko siko ya Brazzaville. Bon, moi, j'étais ambassadeur ya Brazza ya na Rwanda. Bon, moi, j'étais abimi ko sa salongo mukolo moko ya sali salongo mais bino pe bozana katiti. Ya bino ko te kozala pire, biso ko tozo bunda ya bino kozala pire ko le kabiso. Bon, moi ni a o sala salongo wana bazo zwa bino ba terre mbala moko. Bozo yibate. Bozo finga biso. Mais bozo yibate ya bino kozala ko tout pire bande ko Brazzaville. Et kozala pire. Donc yango na yeko yebisa bande ko. Maïgi pena pona pesa message oyo ya Kagame azo koma président ya Oya en 2018 et puis la musaba ndeko na biso bana ba mbongo ebele ba commerçant ba riche congolais et riche congolaises aussi parce que tu as vu que basse ebele bana ba riche oyo ba yifse bino ko tana kata système boy système bo débrouiller ndenge na bino bo participer pona mboka bo participer pona ko somba biloko pona mboka pona ko libérer mboka il y a moyen biso peuple so to telemi ya moyen bala biso bazo banga siko kaka peuple a telema yango bazo ko banga mais so bazo banga peuple siko peuple biso to telema hein so poso to telemi et aux en a besoin to telema lelo le bité to telema longtemps pour que no benga na bango na système na bango na ba député bazakuna na ba ministre bazakuna bango tout baza de connivence bango na ba opposition exacte na mboka wana bandeko bino pesa bo moni muto lokola fayulu za opposant. C'est malheureux. Opposant ni na Congo kuna. Opposant ni na Congo Minembwe Kei, ville Minembwe Kei ne kenda ba nommé kutu grand frère ya Robert Roy a nommé grand frère na ville wana. Grand frère na comme chef du village ba nommé chef du village a nommé bango baza wana ba opposant baza wana ba soda pe baza wana. Ba o lebelo comme côté. Quelle opposition? Opposition kuna na Congo ezala raté. Bango tout baza de connivence avec le gouvernement en place. Ba olia bambongo, musu ba ko négocier ba diamant, musu ba ko tika bango ba vanda.
Alors qu'il faut luka au bout de la mboka na yo. Bangono surtout na bazaba. Ce ne sont pas des opposants au fait. Ce sont les opposants bazali batu bazo travailler pour ye en coulisses. Bazo aider ye na gouvernement na ye pour bakene musika. Tina 2018 jusqu'à ce que Kagame a comme président ya OUA. Comme ça boko mona ne makambo. Makambo na zo sabino bandeko. Bolanda yango bena bokebi. Boko mona na 2018. Tokende ka ndanu boko mona ne makambo koleka. Ako comme président OUA to bana kolela biso ba congolais to bani olela kongwekeya. C'est le maintenant. Avant 2018, il faut tout ça là tout au long de l'année. Oya ko telema pour nous tolandi et biso surtout. On nous sortait ma pour nous libérer Congo biso to landai. Tolandi na sima pour la Congo za la libérer. Ya mwana ngaka episode message na ngina ya ko ebisa bino ya mwana ezali passe mingi ba multinational ba anglais na ba américain moi groupe ya ba américain bitumeza entre bango na bango bazo la groupe monsieur za d'accord groupe monsieur za d'accord te ba anglais groupe moko eza d'accord groupe moko eza d'accord te mais groupe eza d'accord lobby eza d'accord eza lobby ya makasi eza lobby oyo ye Kagame azali lobby monsieur eza d'accord te pona ye Kagame aza comme président ya OUA voilà donc discussion ezalaki mais ba nommer enfin ba conclure que et ozalaka Kagame mutazala président OUA bon aussi ko congolais bino bozali wana en tout cas merci beaucoup message na kina moya wana ya Kanda Igeta